Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers cette émission Art en ligne, mesdames, demoiselles et messieurs. Art Online, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet de découvrir des artistes musiciens, des artistes et comédiens vivant ici en Afrique, ici, mesdames, demoiselles et messieurs. Tout cela, Marambo Belé, il y a des artistes et musiciens, il y a des artistes et comédiens d'Eti. Liwa ya artiste comédien Pululu Oti Kotika Biso lelo tokosola ompe tokosola concert ya Koffi Olomide au Fakia Beta Awa na Afrique du Sud ezaki annulé. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo Pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Brass Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Brass Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka. Nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Brass Car avec impact. Power Brass Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Brass Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Merci beaucoup na maman Adèle Yombo, maman la rana bana babwakama. Merci beaucoup na maman Miminduma, maman atamwana ki bonzambeti na kati ya motema. Joyeux Noël na bino tout. 0044 maman Nadine Mali la docteur pour maman Djiro Moto na Nzambe. Je suis avec un artiste et musicien sur ce plateau to so na Marambo. Ozos Leka na monde artistique na cadre émission na biso Art Online. Pinocchio bonjour. Ouais, bonjour Yannick Wenge. Merci beaucoup ba tala sikoyo. Kombo nani uzanani na bato tout ba tala na congofrance.com parce que je crois qu'ils ont balé besoin. Ouais, en tout cas merveille d'abord parce qu'il y a tous en période avant Noël. Malgré ma merveille, mes condoléances à artistes nyonso, comédiens, artistes musiciens, chanteurs, donc tout ça na ma poto kufisi moko ya artiste. Oba tout ba bien na kombo ya Pululu. Ouais, moi je réponds au nom de Baby Brown, Pinocchio, Benganga, souvent Bakombo Belé, il dit qu'à mon dans tout ça dans monde dans la musique quoi. Donc mais comment peut nous Benganga ou Ebaneza Pinocchio. Mais bah vrai chéri Balinganga Benganga Baby Brown. Pululu autotika biso akufi lelo na bité sangwana ki onde neta ki artiste et comédien. Sangwana ki onde ni pe esalonde. Ouais, donc sango ya liwa ezalaka sango ya sengote. Ezalaka toujours sango mo boya pasi. Parce que na fazaki na ngai quand des dans les réseaux sociaux dans la mouna tongo quand des ala sur la mouna tongo au côté au checker ta mobile message sur côté qui va entrer sorti avant qu'on a checké on a dit appel il y avait na ngai aimer l'opéra ouais na bela vibe singa apet sanga mais au monité donc qui artiste Pululu la Koffi na bivi ya solo ya solo peut sanga nota lango siko et tant on a côté na moni ba message ba poster na ba WhatsApp na ba Facebook na ba réseaux sociaux quand des alaka et puis j'ai vu ça donc artiste à Koffi hein donc ça les biso pena passé ba biso te akufi nini ba akufi ni wa ba akoyi karaboy wa lali ala mukite wa belaki ba faire chose à rebeller surtout ceux qui mutakufi yo ki akufi ouais au moni côté on a na liwa ya mutu et ya na ba version ebele ouais mais version autosune na tongo ya lelo ezaki non asalika Chris à Koffi donc selon bino bato immédiatement bokita sur le terrain et rolanela makambango poser famille na ye to moi sinon daki proche na ye tango Koffi wana nde to ye ba vraie version jamais na repesa la version maman boyeke non à Koffi maladie to boy mais version on na yoki selon ga ezaki non a piqué Chris puis à Koffi. Merci beaucoup Pinocchio Baby Brown tout ça en Afrique du Sud comment musique a besoin de parce que ngala beta moi carrément trop mais bat babe anga trop bazo benga Yannick Wenge Yannick Wenge
musique à Djobourg, to musique Afrique du Sud, Ouais, Yannick Wengi, en tout cas, on s'appelle la question, nous tenons vraiment une question très sophistiquée. Les questions vraiment, on a encore le il faut que les journalistes aient une initiative. Ils ont raté tout le béla à Libanda. Pour bien nous, on a une base, une source, autobénga Munzanzi, Johannesburg, South Africa. Ouais, musique, il y a Afrique du Sud, vraiment, ce que moi je peux dire, musique Afrique du Sud et Baby. Ils ont vraiment. Baby comment? Bon, ils ont vraiment musique qui y a kalaté quoi. Parce que nous avons bien beaucoup hein. Na génération ba mission so bazar donc ebele pe ba kotinga na mboka ouais na vivre na ba producteur ebele ba vena biso pe ebele o ba support pe musique on s'en prend les lo ba mission ba trop musique comme à terre ba mission so ba ko beta ba musique ofele tu vois ba mission so bazo respecter ba norme ya musique ti on s'en prend ba musicien ebele ba orchestre ebele ezo répéter ba cheka affiche ba ko beta concert. On se comprend. Mais maman bomo na ke musique et baby et lokoni ni bino bato bomo na ke musique et baby et lokoni boko ko sala po bozongi sa musique ndenge ezaka na kala et lokoni boko sa te et lokona un peu moins passé ozongi sa musique ya kala parce que si je reviens un peu qu'est-ce que je peux dire ezaki non lelo diaspora na biso ya ba combattant était les manano hein na maramba musique parce que son ba musique na biso ezongi parce que to bande pe ko vivre er moko boye tant ba leader bazo ta ba Congo bazoya tu vois lelo sotali ba orchestre ekomi ebele ba musicien ba don leader ba komi ebele na Afrique du Sud ce que ozomona ba leader wana tant ba bimi wana ba yena mo ki tetites moko boye ozomona ba miso ba misa ba siloga mo boye muto loko la parent loko la yo muto parent loko nga que na lo ba conseil ezate est-ce que tu trouves ça normal est-ce que mutabongo opesa conseil ça dit conseil exact on a des amis c'est moi tous en a Roveli alors ba conseil exact te natangi comment mututi donc on lo bananga kara donc on comprend donc on mona geno ba balo geno conseil exact ta lo ba pechuana bana wana nyoso wana bana mususu to ebeke no petit moko boya mabundi minene boye soit disant so qui donc ba commissaire animateur ngane ba gena mama musique te pechuana de musique là pechuana qui créer ba mara entre Fali na héritier bani bilome boye na ngaka pechuana et au monde na monde de musique hein au monde na monde de musique wenge to zonga na mpena mona monde de musique ata to sangana ata to vandaka ata ne na betaka na masana ngai leader na ngama biala que je salue en passant et ce qu'on a bambote belé na suite ben mobimba mon temps to betaka na groupe wana ne to zalaka na oyebi ke no mokolo azali leki azali ata ne to vandi boye na yebi ke no ti a mokolo azali l'équipe azali mais to ko benga na be ba masa on comprend petit te ba petit pe bazali on comprend musique petit raté héritier wa ta répondant petit azali logo la wata aza petite ba ferré petit à Bafali papa quand il a fallu il a fait mais a fallu te boya rango rapona kiteti so zongi pe na moni musique eloko boma biso moni kiteti futarate photo ndima ngane na vandi boye na ndima batuti na ndima batu na génération na ngai ngata on a mboka oyo dormir à makasi nga na kuti obeta na mboko eza titi kuta titi comprendre après titi et tu travailles si comme on a malala les lois en Congo ba memara bango na voyage à Syrie makambu ya Roméo qui bazo bango États-Unis na ba Domingo on se comprend na respecter l'époque na bango pourquoi est-ce que ba pecho ba lobby ba respecter du sauter. Merci beaucoup mesdames demoiselles et messieurs comprendre vraiment cette émission art à la in, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de tous sur la mambo Italie, Arna Bisso nettoyé, ça l'émission dans salon pour na bino, pas de tal Bisso partout, bobéanga, chaque jour, par la présence de l'actualité, de baki, Kofi Olomide, mon pa ou mon kontifaga beta, na Captain pas beta na Johannesburg, et après, tout le monde basoma ida billet te kami mais tout le monde banile concert wana na bité réaction za nini tout le monde qui héritier ko beta wa falla beta pourquoi kaka na tango ya mopao banile concert wana ouais elo na ko loba ezaki non moni na oto poser Camaro boy na oto ba diaspora ya ba combattant ouais diaspora ba combattant parce que Kofi Olomide azana nous grand pété c'est mon père parce que dans na ba âge ba via na to ba na bango. Ouais, azana papa, nazo pesa pe kwata koraman, bambote sikazali, songa mbeli ba betaka le kofiti.
Ouais, donc kalami itazo boire ka to single nemo bazo mbana collègue na bino peka Karine Mokonzi so makami était que je salue aussi à passant Karine Mokonzi la baronne. Donc ozomona maramango ezanini. Ko felo mide fakia beta. Ko felo mide fakia beta mamutu ezaki nango confirmé. Basomba ki pe batike batu pe basomba batike na bango. Le programme o esali ke ko felo mide abeta te eza ba combattant à Cape Town parce que wenge yo tozala no na mboka o na Johannesburg yo yambaka ba combattant ou do ofesaka batu do baba journaliste o biso na mboko to tshela bino mitema que non so likambo eza bokotaka aboke bozwi information tina source boze beliti ya lo yo ya lo la collègue no Erzoum ya lo la venanga Ali Bokuma que je salue pas ça on se comprend. Donc ba combattant ya Cape Town bazolinga ba bomba musique na biso ya mboka bazo comprendre et puis tant balinga ba bomba musique na biso mboka bazo bossa na ke non bazo faire chiter musique na biso ezo kende down comprendre bango ne bakela musa idéologie wana na ONG ya ba mama qui non ko felo mide naza boye abetaka mwasi tala boye tala par-ci par-là action ko faire ça na Cape on se comprend parce que bazalaki pena forte bazalaki pena forte na makambo wana ya kino ya ko convaincre kino ya ko convaincre non concert ya ko felo mide et obétate parce que producteur azaki déjà fort producteur avec non concert et obétama après tant ba moni non producteur a combattre bango tina suka billet tekami et puis grand pote mo po fois kita ndo moni bango ba sangani ba combattant Cape Town ba ke ko luka ONG ya ba mama pona nini kino concert ya Kofi ebeta mati ya moni ba souleva ki point wana ya ki non abeta mwasi boyena boye ndo mona ki ba rejeter ki visa ya Kofi Olomide on comprendre mais abna na ndenga Johannesburg combattant za la raté makambo nesi la yoyebi na Johannesburg combat Messi là et comme si la wata na ba to za la awa gogana ta ko za la awa hérité wata na ba ta ko za la awa comprendre abeti concert abeti combien de concerts ba mission ko ba la na Yoville yo mona ki combattant mo simba ki bango combattant za la quitté mais pourquoi ka Kofi Olomide grand star le rôle icône le rôle à Kofi Olomide tu vois donc ba makambo wana ezo boma musique na biso ya Congo on se comprend yango moni lelo ba nigérien bazo développer na monde de la musique biso ba congolais tous zonga un peu moi sima. Merci beaucoup Binoko. Moi conseil na bandeko ba congolais ba diaspora oyo bazo luka ko cancela ba concert awa Kofi kuto mo lo ba on attend on émission na ya Kalavi ba diaspora bo bien ba diaspora te ba congolais bandeko na biso ba congolais message no. Ouais message ezaka ki non omoni tous ba politiciens ti omoni biso nous sommes des artistes. On se comprend, il y a des médias, il y a des politiciens, et là, on a des combattants, des diaspora, des combattants qui non, pas font la biso mitema. Comprendre? Tout le monde a peine honneur et musique na biso ya Congo. Parce que quand bango ba combattant baba qui non, ex-président Joseph Kabila Azaki, mon amboka te. Tous on a besoin mon amboka. Bon, boluki mon amboka, ba pesi bino mon amboka. Otobengi président Félix Tshisekedi Chilombo. Mais qui combattant aussi la kate. Vous comprenez? Toujours ton amboka, toujours on samboka sima. Vous comprenez? Et moi biso peut lire na sima ba viona so ba uti Congo ba et. On dit que non a producteur pas ko beng sa leader yimo kwa ye, mais a bengi Pinocchio, a bengi Domingo Bass, a bengi Beni Solo. Vous comprenez? A bengi ba chanteur mususu, le roi trésor mabiala. Vous comprenez? A ko benga ba chanteur mususu le roi tof, nen ba toms ba TFM. Vous comprenez? A benga ba Ardine Zambé, a bengi ba animateur le roi ba limousine ba Matadi Kibala. Non, nous sommes des responsables. Alors, on va reveler. Ah, bon, Azar animateur, tu chantes. Merci beaucoup. Moi, vers la fin de cette émission, ça pour un groupe Labino pour ton information. Après, nous avons Bino na Dirban, nous avons Dirban le 26. Nous avons Bible Bozakuna. Ça pour programme Mambo Teto. Ouais, programme Izara qui non disque na biso ma communauté avec leader na biso Trésor Mabiala na suite Ben Mobimba group parce que tu travailles vraiment fort. Tu aussi rapidement na ba mélomane na biso qui non ba Rosala des City. Donc ba titre ça bien, tu as le ba rétroviseur, ba terminus. Vous comprenez? Donc banze moisa na dans leader pena zo ki pena tanae banda carrière na bité fona pesa ba fanatique na eloko moko ya bien pour ba se retrouver parce que ozomona wenge na linga pena kozala presser na hote na zap na besoin to solo la to beta li solo ya ma musique ya Jobu ya Free Decide omoni que non ti lelo orchestre mo ezo bimati et ça la bino ndeni
parce que yo so lelo tozano lokola na suite ben musique qui n'est tozala na yo que totambola no partout monte que lelo soki orchestre wana bimi na yo po bimi toke musika vous comprenez po yo te so bimano déjà comprendre mona ke toke musika yango mona ki leader habité nga naza nga précité ya ko zombonga mutu na lia ngoti nazo travailler disque nga malembe ate ebeta 20 ans et obima lelo to mona balle de match il y a combien d'années ou ba fanatique ya BCBG papa chéri moto pamba ve nga na peso ba moto sikozali vous comprenez ba bande ko la balle de match lelo va habiter nazo pesa bino balle de match bo savurango bo lia boka elengi yango moni leader nga trésor mabela bike noté bo sepela bo za décider donc toza pe na délégation autozo qui n'est parce que Aza produit na Durban le 29. Alors beta featuring na leader moi makasi or c'est que tu vois jeune Herman parce que ngana kende avant il y a aux vol il y a les 28. Donc alors beta featuring na leader moi makasi de limachuda tout en camo na Durban donc ba oza la décider musique et oza la bien. On comprendre. Donc programme na biso yango wana mais na minute oyo akata kina no ba répétition parce qu'il y a loba que non ba mission peut tout ça ba responsable tous autant pas aux en ba famille pour te fêter ba Merry Christmas te fêter ba Happy New Year kaka ndezala. Merci beaucoup pesa mbote na numéro de téléphone pour tout comment. Ouais numéro na téléphone est plus 27 74 48 66 798 plus 27 74 48 66 798. No batu balinga ngai bokumelanga na WhatsApp bobenga ngai namba na ngai yango wana bambote pena na pesa bambote belete na pesa na ba fanatique tu balinga biso et surtout na mboka o tozali donc na pesa na orchestre na mobimba sud ben musique na bosani TV na ngai Aimé Lopera na kati ya bela ve na ngai besiko zali bambote belé na bosani te soave na ngai susu ya kati ya motema Christian Biriki ave na nga na Panama na bosani soute Arnold Kalonji na Paris talaka ve na nga mokoms na ndenge ya bakine bato baza vraiment ebele wenge na bosani te vrai chéri mo ya kitoko Rosita Ruby vrai chéri petit na nga Santon kaka yo yebi kaka nde ezalaka monde etambolo musique etambola na banzele na bosani soute natanga kombo. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Art à la Ine, présentée par votre humble serviteur Yannick Wenge. Pour la Pinocchio Baby Brown ici. Nous sommes à Johannesburg, mesdames, demoiselles et messieurs. Merci beaucoup, le boss. Je suis Didi Dipumba. Merci beaucoup, na maman Mimindo Mamote Mapembe. Merci beaucoup, na maman Adèle Yombo, à l'air là-bas, la Boakama Association. Maman Nadine Malila, à Dr. Abraham, à Mouchi le Motoanza. Nabosani Mutumoko, doye na gozang, ça a été couple l'année salanga bien. Lolo Nzamba Batindiker Lolo Siko Zali Bambote Belena Madame Nayo DM sans oublier. Merci beaucoup. Le 27 je suis déjà dans Durban le 27 d'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Moi j'ai vu ça.